ni na vie mutu so azali babe banda botama ti lelo atikalo so bata veloté. Vous comprenez? Banda botama tati asombi ata veloté. Ya sa fille ali babe mutema mabe en baninga basala ba délire et suka kala ba délire lokwa ye timati keto ba kongo bolimbisa ngai pena sa mukongo sa keto pene vane na mutema kwa longeza mabe akomi elong mabe lokwa mbuma muscade ebi posa muscade ndenge komi ozo comprendre ah maman yo ndo za bongo komi da produit fini te mikoto benge apocalypse livre suka tika Tala, maman, déjà to kunda yo kala, histoire de déjà. Amoni ne bata corona bando kufa. Personne n'a malolo lori c'est la Congolia. Yé pas to kunda kenza mona malolo. Baninga ba sa repentance. Oya oka ki mutema mabe. Ok tino hôpital osaki na zemno bomi mwana. Loko ebeki leader ano ke beta la Bercy. Olika ka yo posa aka na Bercy. Na makasi no so leader ana linga kyo. Lokola manga lokola ye komone nani mame mili mi bien ki poso mbia wana azana poso lokwa mbuma muscade on comprend hein oh gloria yo telonge boya maneti face lokwa zombie nyamolia bazoka lokwa mtolia sikilo mabuma ngombe faux chéri yo mwasi yo gloria na ebisa ko déjà komi sujet adoration na ngai tim kolokotika komba Virginie Manganga nyoso mo ateke ba fia libabi bazanga mibali. Vous aimez Mietina, les mères qui ont une belle famille à battre le bac, non? Tout comment ça va bijoux, moi ça va maquillage et van. Maquillage, ouais l'homme, yo, ouais l'homme belle comme un sokangulu, ouais l'homme belle pena, t'as la pose comme non que. Sur la ma site, ce totalement ma site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonja bas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là, de télé, sur le Libiso Marambéa, Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga Indusa, na nenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV, donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Bobolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Indusa, Victoria et Certa. Amen. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la Giga, la femme du patron. Voilà donc concernant l'actualité. Vous voyez que l'actualité a dominé par rapport à Biloba, Loba, il y a Maman Emily. Par rapport à Makambu, tout le monde qui peka kenaki ti na belle famille à Karine, jalousie même que tikuna to me rappelle ça analyse to lobelango lelo na HM abunga ki mwa muke lelo boy azongi sur internet ma yemabe to solo le mamebele. Déjà merci beaucoup na gisolo sur ma caméra, merci na la salle Izina montage et surtout merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, hein, cette station à Bernice qui faille. David Beka Bernice qui faille quoi. C'est un plaisir et aussi merci à Adosenga depuis la Suisse. 1,95 m. Babi, merci beaucoup. Maman Belgique 2. Merci Maman Belgique 4. Babi bana membre ba chinois ba chinoise ba moto tebino tout donc c'est la famille tous ensemble. Elle dit Babi moko la mombele na Paris. Je suis avec HM Webi Kengala Zawana, gros bébé de la presse congolaise. On a Yaka vraiment ma bébé. Voilà tout cela. HM Boni. Merci gros bébé de la presse. Il y a mon nene, petite mais gros bébé. Faut rappeler la bonne Zara Grotte. Pour ta mission ba mon notaire. Mon ba senti pendant gros bébé de la presse. Merci beaucoup na abonné na Nonionso. Merci beaucoup na Baignon so ba Hollanda biso parce que tu as suivi monde entier.
baolanda biso na États-Unis to biso totanda na tongo bato biso bana États-Unis na ba Dubaï na ba Chine ba air na bango zo bima mwa nda monter na biso. Donc merci beaucoup na ba fan nyonso balingaka ngai ba nyonso balingaka gros bébé de la presse congolaise. Merci beaucoup infiniment à la baronne Laetitia Bachile, la baronne moi ça pemme veut dire pena pemme fille solo la plus que li solo babi maman Kabelo Laetitia Bachile la baronne. Là je pense aussi infiniment à ma copine chérie la princesse Diane Dianguindu, Diane Dianguindu depuis Paris na bosaniote serna mo ba Holanda ngai alinga yo pe mingi comme on nzumba zandu. Nzumba zandu Gracia. Donc je te fais de gros bisous ma grande sœur chérie moi ça pembe on l'a depuis Paris. Donc ba quelque chose à yot malobeza no yangai. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Hein. Donc ça fait plaisir encore une fois. Mamie Dai depuis l'Anvers. Maman Yvette Mbi à la japonaise. Tout maman tout. Maman Bino Tunanga Bino moi Mingsan. Oh maman Liliane depuis quelque part. Maman Yolande depuis quelque part. Maman Kabibi Mamba depuis quelque part. Baba Linga tu vas l'Axamambo Kabazalara. Voilà Hachem. Ça fait un temps au monde qui sous au bunga qui Ozaki wa. Dans un endroit na palais stand by car par rapport au bika journée kindla. So zui d'amoi masolo mo bemoni lelo na musana biso oyo opportunité mususu e lieu e kozo ngape deux fois te jemima et peka une fois dendi so betango tindika tin kalta muso ezo nga lisute donc na vanda na palais pendant 2 ans vraiment temps ebele et na zongi lo wana zongi et même les sous moi ndungu mo ya mkie yango pena tamsu na sima ndungu bato découvrir que maman c'est ça zongi di sous sur la page mais sinon il y a pas de souci, je suis là, j'ai le moment. Pendant que dans Sangbabi, HM, d'abord à côté qui libala, boti moi la bébé, on a ba lima qui internet, pour internet ngaka ba koloba. So libala yozanga yopenda. Yopenda anga to ebanu na caméra te jemima. Hein? Nga ipen yona ifasi kiti. Il faut respecter les gens qui ont vécu hein. Wa muto tangi tu fais bien ton travail. So na boti no yana mwana na TV, osombele pampersit. So na balo ya fetit. No bombe poane. Non bon bête et ça qui que non na soit qui fiancé comme qui da peine à famille et simbi na vraiment te ya lipto forçaté nous na facilité ya so ya aura copit ya aura non ça na chaîne mobe kuna na mon simbi na ngote natali sina wando qui place mususu donc je suis là et il y a pas de souci hein, je fais mon chemin il est pas ça chemin donc mutu to vivre na ndenge na e ba ta poto ka ba ça soit aventure j'ai mis ma ape mi bal bazala bon nous ça peut ga te poto ba ope ba kenda poto mso uta bangola ba gabon ba kin nyo sora ba na bonga mi bal attention pas monen awa ata pas monen na poto ata peso zaki aso zaki na poto il y a pas de souci ma chérie. Donc na absence na ba makampele ka ki pe mo ebele na ba internet tango genre que maman Mili depuis na Kinshasa awa asala ki ba émission mo ko finga faire rigola comme ça que na l'état mais à gérer ça que no ko tanga su komo na ngate bona ba sala ngona mikanda ko kendene ko luka vinga ke ko luka kuna kanga milamboka Grèce et celle ka comme azongla biloba loba pour nga faire bengo biloba loba awa na biloba loba ngwana abandele loko o ba pexeke ana Kinshasa ko finga fingi Ferregola makasi a fingi Virginie Manganga a fingi Karine Mokonte o alega ti lelo na tele mso o mais HM e mabe na makambo retour a makasi makambo ne so tu na point de vue nos années je mima o moni na vie mutu so azali babe banda botama ti lelo atikalo so bata veloté. Vous comprenez? Banda botama tati asombia ta veloté. O moni mame Mili wana Gloria nga mikolo na benga mimbia kini posombia mimbia kini posombia on explique au combo wana on comprend o moni le quoi ça qui na vertige leader moi munene amimaki ba musicien ba kebeta la berce akeno beta la berce non on comprend le roi batanga ki communauté à côté la leader wana kuto atika là jamais kotia kombone atana lufu awa on comprend hein à mon vertige maman le roi abotaki moi abotaki te j'aime na bonga manana abotaki te deki na zemi te azangi na zemi ya sali en direct a ok les poteaux les 5 poteaux nene ya nza Turquie poteaux nene ya nza Turquie ko soto bitolo ba poteaux ya no griffé ba to ça ba direct non et ya poteaux Turquie vous comprenez vertige alors qui déjà que leader na biso moi munene o apexer totanga ba kombo na ye vous comprenez leader ana amemi ba journaliste le quoi ya sa fille ali babe mutema mabe n baninga basala ba délire et suka kala ba délire le quoi ye timati keto ba kongo bolimbisa ngai pena sa mukonga sa
keto pene vane na mutema. Vous comprenez? Moni le quoi l'ongneza ma bé a comme l'ong ma belle quoi mbuma muscade. Et puis pour sa muscade n'enge commis. Vous comprenez? Ah maman, yo nous avons commis des produits finis. Mikoto benge apocalypse. Livre souka. Tika be exo maman. Apocalypse. Moni biso toi ba Marc, ba Jean, ba Luc. Vous comprenez? Ye a exode. Tala maman déjà to kunda yo kala histoire de déjà. Omoni ne bata corona bando kufa. Personne n'a malolo le risque la Congolia. Ye pas to kunda kenza mona malolo. To kunda kenza mona malolo. Siko lo la ayoki ke Karim Okonza zui mobile et PC vertige. D'abord et PC vertige. Je mima ngana ba ex na yo Vous comprenez? Yo ebi ex ya mamemi. Et na mona kutu kia diembe la komba bata Charlie Prince kia diembe la komba bata Charlie Prince on mobala bo attaquer zemi wana kutu to yebi atate ndepena yebi ke mame mili pena ndeto yebi alinga ba mone mame mili azwa pena mi bali pena oba na h majuscule la ça batute jamais. Vous comprenez? Alors c'est ça qui mutema mabe omoni mambu oyo natale misa zo ganga ke ba oba tondisa ba kena ba poto Virginie manganga voyage ta kena boy mame mili mi bia ki posombia Gloria, moni yondo zabongo bimi da mu pepe. Po ozonga lo wanga na jemima fo vanda 5 ba bambo maya moto. Loko za kitu efanda pena na mutema. Yo gang a OK poto seka yana fifisi wa kenanza atirkid. Mais yo mo kenza atirkid nzame kuta bo lingwa okati sima yana sana bangando bangolo banzombo baba na kata mai wana fo pesa nzambe merci 2020 bongama. Benga ba sa repentance. Oya oka ki mutema mabe. OK tino hôpital osaki na zemno bomi mwana. Loko ebeki leader ana kebeta na Bercy. Olika ka yopoza aka na Bercy. Na makasi no so leader ana lingakyo. Bomi mwana ndeni ashe. Mama abota te. Na mama okuta pesa ke mwana beba tie peme na kangi photo. Akamusenga se mama na pa linga mwana te. Vous comprenez? Non oh muturu ko glow ofinga Virginie Manganga after ba studio mama. Bien qui peut sombia. Les problèmes est ani. Moni moi swana. Le quoi ya sa fille moko atula. Vous comprenez? Alu star na eza Virginie Manganga. Na obete le conseil to la musaba to bakufate. Personne n'a Evelyne Kamou. Vous comprenez? À Kenda Kolu Evelyne maman le pango. Et non maman le pango ne s'abonne à sepla na Virginie Manganga. C'est un moka sa kakulto kanga photo. Le quoi ngano te dit que Virginie c'est une femme, c'est une sœur c'est respectera na yo comprendre hein? Oui. Aya teli boko boy. Manganga boka misba moni. Evelyne a dit manganga be manganga bo makamuta bino no ngana na ba to ba fi ba sa ba internet vraiment ben polité. Na bolo ba finganga. Loko la posa na ye. Abanda da depuis kala ko luka bimana papa moi na Virginie Manganga. Vous comprenez? Il y a un sœur moi journaliste awa, sœur un peu mikolo zo finga ma fort. Yende mutanga PC passion na sko edinda. Vous comprenez? Sœur wana ya journaliste na otanga na kombo na été. Vous comprenez? Yende mutaluka ko pesa mame mili pasi ya mobali ya Manganga. Vous comprenez? Po balinga, vous comprenez? Lokola Manganga lokola ye komone nani mame mili mi bien ki posombia wana azana poso lokwa mbuma muscade. Vous comprenez? Yami albiki ya mwana 89. OK, ton dimi moi 89. Ana moi 89 et 31 ans. Parce que ye abimana mobali ye te ye. Et bilingalo te boni uza 31 ans. Musika to expliquer malembe jemima ye alobi bien que oh non na mona 89 l'émission na mona 89 tantine Virginie yo Gloria yo telonge boya manette face le quoi zombie nyamolia bazoka le comme tolia sikula mabuma ngombe faux chéri yo moi si yo Gloria na ebisa ko déjà comme sujet adoration na ngai tim kolokotika komba Virginie Manganga so kotiki komba Virginie Manganga na otami komba Virginie Manganga na 14h j'ai mis na 15h ngana ko adorer Gloria Langi o monde ba adorer nzambe so ko tangi kaka Virginie Manganga na 15h ngana ko ya Gloria ngaso na zaki yo non so ngana zaki moi mobile ata ba déficit ngaye na nzwatin bonani salite le quoi yo o ba no futela na immeuble mavuzi awat et zaki studio comme sonner na mo be bonheur mutazo da ndaku o ganga ya tout le monde a Belen Kalema Bamata poto tout le monde Hélène Kalema Mati poto kanga photo boki na Facebook yo posta na zaki kaso manganga ngaki de voyage ya boniko yo faire à mémoire na ligne ba ngulu po mobali moko linga to kuna na kati kuna place le nani leader na biso faire ego la papa V vous comprenez a que doit être concert na Angola
le quoi makango ne moi zaki kuna apesi mbongo ndeza akaba memela ye pona alia yo sasa lia yo nyama fille mo mkuwa otinga ma leader abatu yo kata soni baninga batanga ta bakoma mibali na bango basala kati na ba toilette na o e atamaka uza sosole et puis penanga na moi capende fimo salité en plus moi j'ai compris une chose hein et le question c'est actualité pour le quoi yoki Karim Mokonzi la baronne alingi mobali et Karim na bomba be mobali neta to mbala bien na lobi boyage mima so les aki que Karim tabota ki mwana na kufaki o comprendre nga papa mwana nga yeyo siko ye le quoi ça maman ba morné c'est que mobali ne peut déjà to enterrer ndiamo na yemo na corona on se comprendre maman les cas mes cas ko changer 2020 Gloria yo au fin à Virginie Manganga sala yo ndo sabongo yo moko na munoko na conférence de presse tango ko kanga photo na Manganga na sepela kana yo benga Virginie Manganga tantine mama Gloria zwana nuta ko bongsa ba makiki na wana nyon wana munoko na muneno lela ba soka nyanya fo chéri yo mwasi yo Gloria nga acham na telemi yo telema loko kotika komba Virginie Manganga tenga pe na ozangi so pongité ba ninga ba il faut que changer ta na moi Grèce wana passe OK il y a soins intensifs nga ko pota césarienne tu wana pota césarienne oui nga ko pota césarienne te wana za pota césarienne yam ta ganga na yeba na ya quelque yebana o luka ko diemela ba leader nyonso mboka o luka ko diemela moko ta peso makam moko te mon côté j'ai mis avant d'avant na Grèce alukata ba maman moko be po na bonga mama wale ba maman na ba bambe ma ya moto po so ba bambe ma moto te akomi lo wam tabi pepe lo kwa mutu bazuma boko mbale ba kotisi na kati ya sene ba salaire héritage luka mama luka no ba bambo ma ya moto yo soka na Virginie o la Virginie na futela ba studio mama Virginie futela studio il faut respecter les gens qui ont vécu Gloria avo finga no mutu ata manganga wasa mukolo oui a mukolo na niveau manganga même yo mo resalo son bona ni ko finga ka batu oyo kabaleki yo zoganga Karim Mokonzi mwana za mobali na so mwana atana 26 ans ya muninga la sabiso mobali yo la sabiso ya nani mkolonimi ongo diemela Charlie le Prince abatu Charlie Prince za mwasi na ye asala la vie na ye luka ya yo mama boni boye moi ça ça kal bongo te oza fimo oza na zu oza mutema mabe elonge boya manette yo ndongo za bongo elonge tana mtu mamakamna ya nanga yana mama luko repentir moi ça ça kabongote le quoi yo lingoti ka komba Virginie Manganga te ngana on peka to kende de ka bongo comme susu nga zo comprendre te makambo ya ko finga ka ba leader azui komba faire rigoler comme nete soki azaka na be faire rigoler atende kae alinge ce que simba te na comprendre raté ko ganga na sakanga o leader otangi kombo o leader ala bimani akosi le quoi zaka dora kaye soni et puis c'est vertige vous comprenez tala so tali ligne même na fille otanga kombo liboso kende suko luka so na famille ba tout susu na niki peka Cynthia ya bi yo to kombo tanga bi bi solo na ngai je mo bi histoire ye pe na bi solo na ngai a démarrer na patron en place andosa on comprend ye pa bi solo na tanga toucha mish mima a ye bi solo na nga on comprend bango nyonso mo ateke ba fia libabi bazanga mibali vous aimez mieti na lemero que na belle famille à Paul Bakenon boba la Karine te non puis au conseil camarade nanga ma consœur moni so autant wana fi moi linga mibalité ya kimaye yo moni mutu nyonso na kati ya YouTube a la chance mutu nyonso te ya to brila biso nyonso nder monter maman na ko bota bino biz mais boko briller bino nyonso te maman vous comprenez ma même mili ya zo ganga ke maman Virginie be na tele commentaire mi somo na saki garçon mazo ba maman ya Gloria za na maman na poto mettre la maite na manzanza na la tawana ye poto ndima somba bijou ke somba pas fedelo quoi ake somba pas madova oso comprendre so ka moi manzanza na tombi sina kingo ya mona lokola ke non akoki yende boy ma même mili il faut respecter les gens qui ont vécu hein Virginie Manganga ninga noté Manganga mwana liboso ana elle na IPC loko oui loko finga za mukolo andimi na yo zoganga wa moi 89 o la serre moko biso kutuna je mato za ba mke tota serre na TV serre na poto akenda poto nza mona leader mona bona otanga komba serre ana serre na leader moi amta me maraye na poto lokwa serre na bana ko bima na mobali moko wala pe ba boire ye lokwa pe mobali ngo lokwa ne ba boire ye ya yoka kombo to yebi na mutu nyonso ande ko lingiso mobala na to yebi sugs mais tika koma manganga ah Gloria ya mitala peko mama boni lo kitoko moi ça va bijou moi ça va maquillage et van makiki wana makabu za Gloria wa lo mabe wa lo mabe yo
elo mabe lo kwa masoko ngulu elo mabe pena tela poso comme non kene yaya il fait tout na muscade ota poso muscade ndenge zaleli na poso Gloria on comprend yaya et pas dans l'hiver té maman ye hiver et que simbete soit à moi site yana ba relation à côté poto à France on comprend maman akende ye mutakoka ye mutagangaka on comprend bango nyonso ba fille libabe ba fille bana jalouse tela et puis vous la pena te mama be mama bina te ka fufu ana banda nga kenda somba fufu pa mama minute mama na te ka ekola fufu 1500 nga kenda somba fufu pa mama bino ngoko sani biso nyonso to abana sinking aw nga na nga kutunjula na kota na nga bandal kapona mama ofutela mama bino sa ana mbavu yo mona mbavu te okosa nani okokosa nani mama poto eh mama nani ya na mama poto za palpitaire te une fille palpitaire kala so pete yo e bata maka uza bata loba bia bi opena tatina wese pena na kokota solo Gloria mi soigner nanu mi soigner na bosse mpona ti téléphone na charge fena jema il fena ya na otale longia mwana mwasa na ndako ne bate obi akomelo mabelo kwa ne le kwa leader na biso mwa mkaza a leader ana bima na Vodacom na bona nga kotanga komba leader nga sa mwa mobile ba kokani na ye wa poma leader ngo problème date me ba comme le long quoi tanga moi si mon comme le ma belle kola leader moko bimena Vodacom ya na Vodacom bimena Vodacom azalo ma be to loba asa juste ko ça ne boga ya mibal ne esko ye mona moi ça comme le long ya leader wana elonge boya manette yo afia manette yo afia manette yo jalousie vertige apocalypse da to kunda yo na livre asuka na corona to kunda yo eza jalousie ata Karim Okonza lingi mobali ne mwana 26 ans mama bimisa ya yo papa mwana to yebi vertige yo mama apesa pe komboke bokende na page na nga Sariana yaya suri Sariana no linga ke fako katia na mai wanati ngo katia na bazoa ukutu bariskana bazemile bana poto yo za nini Gloria langi oza nini wane loko mokote oba Virginie manganga lesbienne yaya na ndimi na ku Virginie manganga lesbienne bongo yo yukutu ata ba pesinga yo lokwa lesbienne Gloria na ko peso manga na ko 14 sei Gloria ntamu noko munela lokwa ya vienga dios ozan kele salité fi moi babe na finance internet apoka de faux chéri vertige zongi so parce que moni Karim Okonzi azui mobile yango epeso palpite muninga so azui zem Karim okelo la zem nete même ata Karim ke zem elongwa ki on aksa papa mwana na nga yeyo ya muninga to mona yo to mona mkoni ya yo to mona mkoloni mama to mona mkoni mutakomi posolo kwa mbuma muscade elonge boya manette faux chéri moboye okemba kuna na Grèce continue kana Virginie manganga continuez la Virginie manganga yo continuez dans la parcours mais on comprendre mais quand Virginie manganga fait la studio yaya tout na histoire Virginie maman yaya dans l'appartement dans bandaku immeuble ma fous à place Lambert de Paris alara maman nga so apenga kuna et bien Lambert de Paris yaya yo kiringi place to kubato kangai mwanda kwa mkie atia bibliothèque mo ya couleur rose miri na couleur jaune soko koti ba place atia mo ba kit na couleur mauve fia salité fia libabe apocalypse moi si moi ya solo ya nkele ya sei mi bien ki poso mbia fo chéri lo mabelo kwa mbuma muska yo ke finga Virginie manganga yo Gloria lanyo na kotika yo te Gloria na ko diembelo tina suka ti mukolo kotika komba Virginie manganga penati ki so tiki kate to keno ka boye mu fia na finga ye nanya ngala yebi mama ayebanga te lo kwa ya tanga ya na leli side akeda ti papa président France te ba ko ganke c'est mana comprendre fia na te na comprendre na batene so na sale yaya keba Gloria nga kutune na be mone na sabwe o lekinga ne lote na elon kitoko te mno nga j'ai une belle lèvre mno mukie na do na o lekinga te le loro morote nga no kebise kaka atika komo ya Virginie manganga tika soki Virginie manganga sa mamu bimba avec finga peko tali ko jemima Virginie c'est une fille assez respectaka maman parce que autant que c'est moi comme dans la L1 il y a tant pour tout le monde en plus banda ko non comprenez Virginie manganga asali analyse na ye alobi na eke ya kokiko ya mane leader hotel be batanga kombo na ye ala ba franco ya so beta ba calque Gloria wala moi 87 toi le moi 89 toi le kuta tala bium pa moi 89 akoza lo kwayo so yo za moi kata bon YouTube ngo ba kita ba âge le cas de kitaba âge maman ya yo okosi wa lukuta zwana no solution ya manzaka na nkele wana est-ce que tala ngakuna tata manzaka tata mabonga
Tama bonanga. Eh Gloria, est-ce que on a ma boka tendresse? Yoko caresser mobile, yoko chérir mobile. To mobile mo yankele, to mobile mo da beta solo e na bimana Gloria langi vrai chéri yo. Yo ndo sabo fo ba ko ba kibi ba muska di nyonso fo ba ka yo. Ko sala eni. E bamba ya bi mu pepeti. Abi mu pepeti. Ya ma wale. Fo na baba ma moto jemima abi mi mu pepe nga za mbongo moi so viens à Dios. Elongwe boya maneti fo chéri mo boyo ke finga Virgin Manganga yaya Virgin Manganga nda kwa studio Virgin Manganga na mutana ana maison d'habillement munene na terrasse yaya soka ke voyage be fa kanga ka photo ya nango Gloria mutema mabe. Si je comprends bien le quoi Virginie a lobby que akoya mané mutalo batanga communauté yesko ademe de ya côté esko mutalo ba to tanga combo côté ko tutalukande abima na papa mwana Virginie Manganga oso comprend kasi si un mot be mutao pia eti si moi journaliste a pesa papa moi la Virgin Manganga et beta kao so le quoi yebi que papa moi la Virgin Manganga abana ko bimana na ser moko ya kala ser na bika kenda kuna ser na kala comprend so yede abana do lota vie wana abamba via batuna ntolo kun akelu kaser wana oazo kabela e mobile ya nani ya papa moi la Virgin Manganga palpite. Vous comprenez? À Italie, bon, ça va sonner bien, Virgin Manganga, na bien la souni, na bien la Karim Okonzi la baronne, le de la caca. Vous comprenez? Nyon soit PC vertige. Ya botin de no ba chinois ba lié na Grèce ko. Botin de le penda ba lié. Au moins nous esa gloire bongo. Ana soif na Grèce mutozo ata nyonga zate. Muto finata mabela zate ya kema salité. Je est-ce que mutulo ko gloire nga la ta kaleson. Est-ce que mobile da akavaye? Yenga bongo ba pa koto cave. E gloire nga so mobile nga koto cave no boya mobile nga. Na ko boya ye ozo kele. Mame mili, muno munene, elonge moya manette. Posolo kambuma muskadi, ankele magazi. On s'en kele pada magazi. Gloria, bon mamoto, ko mama. Boni boyo mtu ana Gloria ko kene pota césarienne te. Ok de pota. O finga ya seka ya na fifisiwa. Tala lelo nzambe yo fa penako ba crocodile ba ngando ba ngolo. Bazana katala badoda batobola telo kona badoda tana mwa masoko na debi memu pepe. Fo chéri mo boyo yo ali kaya budi wali kaya bundo za bon fi ali babe na kino tamwa na moto te ata na velo apa motika ko tambola te mais Virgin Manganga tamwa na voiture na nenini ah mama boni jalousie ko so mo noza na poso linga mo papa mo ane kene ko linga no ye mais pe bazala ba te kene ko linga papa mo ane ye loko lota ye mama menga na yebi continue kaka Touro no bimiselo na ba voice oba ndoti de la sœur ana journaliste datinde ba voice ana no ba nekoli da balingelo pap viewana balingelo viewana une fille si toche comme toi une fille non monte na roloba no nenge nini na benge ba kombo nyonso na benge nyonso jemima a continue ka pa Virgin Manganga apokadeo apocalypse a livre suka da to terraye to boaka da kuna Toboka da kuna. Dossier kende zabongo o lalelie penanza lobi na eti 2022 esila. Soka tiki koma Virginie Manganga na pe na tiki. So pe na tiki koma Virginie Manganga na tiki ye. Après na tiki pe bongo te. Sora bibe biso Alexis biso papa mwana na kufaki après na tiki. Sora la kisi biso papa mo bala batu azara homme marié. Ye mo jeune fille bimisa babone etende net ngai. Non ke bimana homme marié jusqu'à quand homme marié ko tsanga nini alliance na Maman, oh my baba bomale aboli misanga bango nyonso te. O comprend, ya malampe ba Gloria mutaganga la fiette fiante ya. Biloko na nyonso la ta manzanza simbe kaka. O beta na courant. A tout à la akon basinga courant biso bima na bandal boy. Gloria so mule beta ko tabanzela bandal te. Azo banga kokuta na nango. Mame mili. Bien qui posombia. Yo pena. Mi bien qui posombia. Pour sonner raté dans ma fout en kubuka ata pakoli ba bébé chlorane et simote ba chlorane a porte zo simote et zo simote ta dam moi ça amela kundeni e jongo na yana quand même contre la baronne ko nga o bim s'appelle muta ba ka yo ka e Virgin Manganga ma kutu nga mama bon ça ta relia bazoka ko ya yo lia bazoka lokasi si kilo ma yum to benga fille à classe fille à niveau et bi mame million lo baké ba vie o ya beta Virginie Manganga na betante ya ba vie internet ya je m'en dans internet ya télé claire ya combien
les jours jibe ko dans mon pesa ba opportunité siko jiba kala non yamba jiba kala na plateau na nani akoyamba jiba mais jiba utanda kunoyo le katipa manganga ya ofinga canal qui les ala nini chaîne logo et Gloria yo kutu ba pesa mo espace ka ya mukie awa pa comme on est Mariana la tortira benga na yo na desa Steve place je mimo aki benga ni yo muninga Karim Okonza zo gare centrale e pafuka batikela batusu à gare centrale ba odo kati lelo ba ko korjan oti. Vous comprenez? Ah maman, il faut respecter les gens qui ont vécu. Manganga mutu nota niveau nota Gloria. Gloria me kana kotsa nota misapino bwendenga na tombo la tanzo to nanga be Gloria me kata otombo ndenga kuna tata mama ko nanga be Gloria. Gloria, oelo mabe même pas na cheville nanga. Le peu poilu. Etonda. Même pas na cheville nanga i Gloria yo finga Virginie manganga. Vertige ya Karim Okonza apesa da devoir au côté France City de lozo côté. C'est mon frère quand tu as coupé déjà mal lolo. Maman, nabi tala. Yeli ngana obetaka c'était leader ya omoni ba film su auto mona ba ninga so ba concert auto mona na ba confrère belé ko ba sola na ba leader ko ba côté la té. On comprend Jemima et belé o kaka bandi ngana ko bizana Jemima ngana cause parti pris na nini na musana ngatin boso na poso yamba le roi de la forêt na poso na yamba ta JB piana na ba mututube ngana ke parti pris nini je suis un bon journaliste je suis au milieu du village je fais mon travail non ça na parti pris te ko ma même mini lo kwa za mutema mabe photo ba no démarrer ka boye ye asa agresse ya luko ça la vie na yo maman o sa foyer na yo age zo kende ma même mini biso bataminene kutu to ko la mama bokine na biso ba age e bon yo toza mutu mukie bongo obibi pe da mu pepe mobali azwa mobali na vala yo il faut pendant 5 ans so 5 ko kite mobali non la lote po obibi mu pepe comme le ram to ça héritage yo mo to boma mwana yo moko mama tiko sela so ba santage pa pamba yo mo to boma mwana parce to ebate loko surtout ka kebi ke leader o ano ba ko côté là abimisi comme la liste était bon OK yo le bec ba bureau leader ana ba batu ne point ni ba kite ke non le quoi yé pas côté là biso tant ba kangise so pas leader mo boye munene to senga ki ba renfort yaki leader ana ya côté là ka a soutenir que poni leader ana tsaki na komba ya ne ba tia ba ken pianate on reprenait eza ki mutema mabe Jemima auto sala eza na ba délire to sala na biso le ki na YouTube mais yé ta timansi peto be mpe poison be mpe ba kufi wana nchorit mutama kike tonde bele ne ba Gloria lukela no makike na solution na façon lia bazoka katela ki yango na moyen arranger so ya ten e façon ba kati Gloria la faux chérie muno ta elonge boya manette il fait manette zata je manati ma verna yo pa elonge boya maman pour se comme le quoi crocodile maman lukako sa repentance si quand on a palpitation toi terra yo et non maman Virginie temte la moussière makambo Karim Okonza tanga yo ki Karim ali mo bali olongo na bino batu musu boza olole makona no bokeluka age ne sani bino pe boduka mibali na bino makina belle famille 1m50 baluka pe mibali na bango botika ba mama mususu ko kotara makambo batu ko tara mama internet so ngosa musalo do fo li site na yo e kende bien tika ba polémique mo rezanga mutuna makolo fait ton travail o gagner li pala yo o bokola bande ko non o bokola famille na yo c'est pas dit que batu fa ebelo comme ça mama mili tokunda yo tokunda zamona bata corona mama mili tokunda yo apocalypse livre suka tokunda yo tika biso ba leak ba Jean to renier maman tano déjà to enterra yo voilà to enterra yo voilà merci beaucoup Hachem dans l'article le temps est belé on s'exprimer parce que ma camarade le bezala qui to comme une abso vraiment que je te connais to zoom to monyo parce que quand même tu vas monyo na chaîne mode travailler non banda calamité non banda calamité o pa na posa na yo sana site na ya benga no ya nanga non ya nanga bato ba benga mbongo ba pesa ngana ya ena futela nda ku Jemima fona la taper ne talarat yo po télé marade fona la taper moi bien. On comprenait donc batou oignon sort baza posa nanga so ba bengi Jemima bon soit direct na pesi merci beaucoup na ba oignon sort 089 60 89 DC5 plus 243 ne va plus 243 na bon na te pona lia na bato ba code na lolia na kala ko na lia souté plus 243 89 60 89 DC5 balandi biso so bo moni biso tolobi mabe bo porter biso rigueur. Maman Mili aza fille moko jalouse, aza très jaloux, une fille très jalouse. On comprendre hein? Aza fille très jalouse, le quoi mutema mabe zuwa keto ene fandae tozongisa quand même na nzela. Vous comprenez hein? Tozongisa na nzela. Donc merci na ba nyoso balandi biso.
Na Pessimbote na mon vieux Pacheli Katembo à Chaleur à Luanda. Merci beaucoup à la princesse Diana. Merci Emel de Paris, mon vieux Claude Lukebakweno. Merci à Fabrice Mola Trodika. Merci na Bayenyon so oba mesana ko soutenir en chebosa tellement ébélé mon vieux Willy Lukanga. Babi muto akabara chiffre manko à l'après la liba 0000 na sima. Donc merci beaucoup na Jemima Talakaka. Donc, les Chinois paient, tu peux savoir les Chinois moté. Les Chinois pas la membre d'autorité. Les Chinois pas la membre d'autorité. Non, encore j'ai quand ma mère Mili. Parce que ma mère Mili, il y a respecté les gens. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Donc, il y a tellement un zoua, fut à poto ya soins intensifs, poto ya césarienne. Donc, il y a kata ndam azo changer kate. Il faut qu'il pense à ma souvenir quand la mayana et leur appel mana et toborara koto na e bangombe na ba nini ba doda. C'est qu'il y a un fifi siwa. Tant ne faites pas aux autres ce qu'il ne voulez pas qu'on vous fasse. Tant il y a ça là-bas, il y a ça les poignets. Il faut donner au barrage. Il y a ça là-bas tout babé. Au moins il y a bon. Attends, c'est pas ça là sur les cartes de fou, ni sur les cartes de nini. Voilà ça là ka. Il y a quand même tazaki mutema babé. T'as pas ni ngane ba progresser ba keke na ba. Kaka yé, azo pata lokola sous-marin, azo pata. Oluka nini? Oluka nini? De votre pesio que vous arrangez dans ma kiki, je suis jolie plus que toi, Gloran, ko saralate, je rappelle longa virgin mangango tali. Maman to comprendre, oh l'âme qui peut carrément mon compte sur mon bal et on salue au passe. Apocalypse, zoua. Apocalypse. Apocalypse, le quoi tu bois qui est là ici au repentir. Parce que Apocalypse, c'est un livre où il bang sabat. Même on ne sait pas si comment tant Apocalypse. Et ils sont montés. Et le bas mimi makambuya souka ya nini ya fin du monde. Et le bela kuna tozong solo merci batunyon so balande biso bon continuer ko s'abonner na Esha News TV na zawana en attendant. Donc merci beaucoup na Jemima, merci beaucoup na mutuna so zaki na sima caméra babi merci babi pena Congo Victoria. Ah tout cas Jemima bon ça fa futa yo bien. Ozwa ngotela 4 abonnés ozwa na 4 abonnés 4 abonnés. Moi azama moi c'est vieux bo ependa. Ah alengela nga ako tu atali bende. Ah non, Jemima c'est une fille très courageuse. Donc elle a ça la musana te que on keka pendant oui ba tumsu ba sala ndeni na keka na koksaka di vidéo ba futanga. Mais toi tu fais ton travail na bato oyo ta micro na yo les bato oyo oui, vous comprenez oui. Donc on a rappelé on ba lo bara on a dispo pour la musala na yo. Donc ça te le cas ba mamé mini asimi micro mais et puis Gloria soit cola na famille mbongo mais bien Gloria. So cola na famille mbongo mwana mais biso to melama ite le quoi penza mbaza juste nzambe pas ça roulage maman le ko bala libala bio bon ça maman na tu côté ka foufou. Voilà, non, merci beaucoup. Donc là, c'était avec HM. N'a que non, n'a pas non là. Posez la analyse, posez la analyse, vous comprenez maintenant le bas. Ça va vraiment bouger le monde. Donc HM a s'exprimer à lobby, ils ont la 4e thème. Donc côté de Virginie Manganga, côté de Karine Mokondi la baronne, on est ensemble. Ma même milite lutter contre anti-valeur. Ma même milite anti-valeur. Mon yoda anti-valeur ya monde à presse. On va polluer biso. Alors to bengano pena kitoko. Donc mon Grèce ozala kawana, ozala polluer kuna. Mais keba ba golo ba partout hein. Ba golo ba partout. Vous avez une analyse. Voilà, je dis merci beaucoup à Gisoloy, à ma caméra. Merci beaucoup à Darcel Izina montage. Et merci encore une fois à mon boss JB Koumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Karine Mokondi, la baronne. Eh, n'a papa, et puis ça va, quand et puis ça m'a okazoua, mais tout ça, bon, mais la pile, beaucoup fanabino. Voilà, merci beaucoup à Bernice Kifaya. Merci beaucoup à Maman Belgique 2, Maman Belgique 4. Merci beaucoup à Mamie Daï depuis l'Anvers. Merci beaucoup à Maman Solange, maman Solange pour tout, donc maman Yolande, maman Liliane, tout le monde, je vous aime, je vous adore. Hein. Donc on se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur rende la votre maison. C'est une émission au thé. N'ayez pas dans le banni parce que tu n'as pas vu mon thé, mais la façon dont on est ma cam. Voilà, donc on se retrouve prochainement. Au revoir, bye bye. Sur le site, c'est totalement ma site, c'est 001. Donc tu as un number 1, il y a 001. C'est JB Koumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambead.
Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge na mo. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta les pétroliers, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abili la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na ndenga ilusa. Victoria Certa. Amen.